Ah, Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba fidélien, merci na ba fidélien na nyonso. Fidèle Story yango yo bozota lato, bozota laté avec moi, votre humble serviteur, le président Fidèle di Motonzambe, l'artiste, cinéaste, le grand manager et la star du moment. Toyeli susu na film oyo eza kitoko ba fidélien, film oyo eza goût, film oyo eza choquant, eza pleurant. Yo moto yo bela katation bela ka estomac pardon. Ndeko na ngai mwasi kotala film oyo yo moko te chama imopanzi benga bandeko ebele botala film oyo na bokebi nyonso. Film oyo eza na ba leçon ebele tolanda film oyo. Film oyo titre nango ezali Nzambe ya ba orphelin. Okolobela mama bongo te kaka munoko na yo awa eza ndako papa na ngai naza mi garçon unique na kokosala nyonso alingi na kati ya ndako okoki kosala bongo te ngai nde naza responsable awa ngai nde mama na yo oza na pouvoir wana te oyoki oza liboma mama eza juste te zoba ngai azoloba na yo yo ozoloba eza juste te mama eza ndako ya tata na nga longwa kuna zoba oyo eza ndako ya papa na nga nakosala nyonso okoki imagine bameli nyonso tu oyo eza problème te oyo nzambe na ngai yo oza sûr ke bana basaba bandumba te ngai nde moto na kotuna oyo eske baza bandumba yo yaka napesa bango masangana yebisanga nana pesa bango yo ondaka tata na yo zoba kizengi yo mobola orpheline zoba yakawa yakala beta yo mutazanga tina moto na futaka mbongo tala mobola oyo aya ndaka bato abozwi film ebandi goût ba fidélien film ebandi kitoko oyo wapi tolanda film oyo na bokebi nyonso nini nango ozolakisa vraiment oyo eza nini oyo nyonso bomemi biso awa mpo baya komilie biso bongo oyo nzambe na nga yoka baba basi bozala calme bozala vraiment calme pardon eza mama na bango aza na droit kosilika kanisa penda humiliation ya boye loko eza ndaka mama na ye penda soki alingi alongola biso vie tokufa imagine penda betisa bo eza nini bozala calme eza kutu bamba calme te pesa biso mbongo pesa biso mbongo pesa mbongo papa tona posa mbongo deya bosalaki eseka tomela bongo topanzana bopesa mbongo pesa mbongo nde tona yango bosenga bozala nazwa mbongo na voiture bozela pesa biso mbongo na voiture topeni te biso tonaposaka nde ya mbongo makasa esala nokie pardon toboyi mama reine wana bimawa akuta biso awa ya kopesa biso mbongo toboyi babétise bosi bosalaki pesa mbongo tozwa mbongo longwa kuna longwa azia nanga longwa naleka bazoba film oyo ebandi kitoko film oyo ebandi goût bafidélien tolanda mama na posa osola te na ye te poso yoyebisanga soki oza posa osola to te na ye kaka koavertir yo nalingi buzoba te soki orepete lisusu buzoba oyo namoni okosepela nanga te nakolongola nyonso te eza koka badroit na yo mpo nazomona yo ozorespecte nga te mama koexplike nga te osenge nasala oza mwana nga mobali zala lokola mobali mpe zala responsable yo nde nalobi
komeka lisusu te oyo sali lelo komeka te sino okosepela na ngai te okaki mama na yo okosepela na ngai te film ebandi kitoko film ebandi goût merci na bafidédien merci na bafidédien nyonso tika napesa merci na bafidédien ya solo merci na Alex Mbuyamba nayebi te vraiment ndo nanga mobali wana na makambo sala kena mna tuti na vazi komona buzoba boye penda bosto zonga kina moite bosto zonga kina butu se ngala na baona kata sham pa mama biloko leka mungwa o mama leka mungwa jene jene biloko ko imaginer o buzoba ndenge nini boye nazo biso chaque fois que soko zolamba biloko taka mungwa na yo siko mungwa eleki siko na olia ndenge nini olingo sima biloko nanga naza désolé oza maladi oza liboma oza bisaka ke oza désolé zoba kende kuna kelu kaloko moko pangusawa sanoki sikoyo na bilongo wana film ebandi awa film oyo eza pasi yo pe biloko eleka nango mungwa te mama pardon zala musika mama ndenge napesa ye leson yo pe biloko eleka nango mungwa te ozonyokolaka mona mosala eza kitoko te nini yango ozoluka nini yango ozozela kolela ya baorphelin nzambe ya baorphelin titre ya film oyo orphelin na yeyo mwana mosala yeyo bafidédien alambi na biloko bien alambi na ye biloko bien mais mpona banyokola ye kaka baye konyokola ye nabengi bino mpona explike bino na lobi ke mutu moko te na bino mibale ya kokende libanda mutu moko te est-ce que boyoki nga oui madame mutu moko te soko oza na besoin ya kokende libanda esengeli boyebisa nga mpe napesa bino autorisation est-ce que bocomprendre nga kanga munoko oui mama hey nazobala bino mpe bino mbaye bozosolola oko imagine ese bozo comprendre nga oui mama yoka je crois que boyoki mama ndenge alobi bien avant bomba libandi fo boinforme biso mama yeba nga nayeba soki te soki nabeti motu mokowa bokondima te bokondima te bazoba babola Jen mama kei na cuisine tala biloko nyonso to ezangi mpe yaka koyebisa ngai ese oyoki ngai oui madame ese ozobisa ngai ok non mama nayobi oui madame zoba loba makasi oui madame loba esu makasi oui madame bolongwa wana alobi bolongwa bokende donc il faut toloba mégaphone toganga mpo boyoka kala mna bazoba oyo basalite oyo bato penda babola bazanga bato pasi grande sœur nalembi nalembi penda konyokwama oyo nalembi penda misère oyo nalembi pasi oyo donc toko osala eloko mosu te toko déplace te tozaka na kati ya ndako lokola to na kati ya boloko na méchance te ya boye yaya mpenza ta yo moko yaya toa na choix te
toza na place ya kokende te na minute oyo tozalaka toyoka oyo bango bakoloba toza ya shwa te ya bebe leki na nga mwasi pardon toza baesclave nayebi te nini nakokoloba me nzambe akosala kaka yaya nzambe akosala kaka tovandaka na ndako tonyokwamaka mpenza yaya azala calme nyonso tozokomela biso nzambe ayebi aza nzambe ya baorphelin yoka nalingi sikoyo lala vraimen esenge tolala toya misala ebele ya kosala lobi na ntongo nazoswete ke ifale mama azala mama mpenza ifale azala mona makambo bazosala biso mama okenda mpona nini mama nini yango boye mama filme oyo na debie yango epai ya Cordon Alex Mbuyamba motema ya mama Yolande Cordon Alex Mbuyamba Cordon ya Fidèle Story Cordon ya IJD Kinshasa Brazzaville filme oyo eza kitoko Alex Mbuyamba motema ya mama Yolande Lukebadio Jen madame combien fois nayebi yo il faut pesa nga ti bakoma Lipton balebele madame mais ti yango kuna na kati ezalaki te madame esila oyo namonaki yango wana nde napesi yo zoba désolé madame mpo na nini yoka badésolé mpo na nini désolé kaka badésolé nde pom na yo longwana longwa zoba mobola nini yango boye nakomela te nzambe ya baorphelin nde titre ya filme oyo eza pasi bana oyo baza mibale mama akufa papa akufa baza awa bazoluka basala ata mosala esunga bango bayede na famille ya bariche famille ya motema mabe famille oyo baza konyokola bana oyo bafidelia tolanda filme oyo na bokebi nyonso mwa mobali abengi mwana mwasi akosala na ye nini awa baza kula baesclave vanda bino bato bozwa bino bato bobonga bino bato boza bato ya bana ya bolanda filme oyo na bokebi nyonso yaka pusana nabomaka te yaka na bipusana nangi namona yo miso na miso mbunzu na mbunzu yaka na insister pusana lisusu désolé mais c'est pusana pusana lisusu bana ya mese naza bien awa naza bien nalobi pusana ngane nalobi pusana pembe na ngai oza mwa musala na yo pusa mna pena makolo na nga alinga sa na ye nini na ngi ko disena yo te d'accord monsieur yeko orpheline yeko mona musala aza na pouvoir te mais c'était koki na roza bien awa pardon lobaka yo lingo loba d'accord yoka oyebi ke condition na ndako eza malamu te na oyo kosala eke oza na condition ya malamu oui ndimela ngai donc nazosepela pena te ndenge boza bongo yoka ngai na oyo koyebisa mama na nga batika komaltraite bino oui bokoki jamais kotravaille na pasi bongo soki osengaka confiance monsieur désolé monsieur napesa yo eloko moko na retour
Non, esengeli okoma mwasi na nga. Esengeli obanda kobimaka na nga. Ok. Non, monsieur, pardon. Naza vraiment désolé kosala mate. Dozo préféré ce qu'on a bengana yo. No lingi songa mona bengano sikoyo do lingi bongo. Hein? Monsieur, dongo so le libanda. Na bwa ka libanda so na ndeko na mwasi. Hein? Mais ça lango. Ngande nazali héritier ndako yo. Ngande mona ko décider. Na ko souffrir te mais pardon. Ko bwa ka libanda te o to kendo apita na famille wa te o. Mais yango nde nazoloba. Yango nazoloba eke yo pesanga. Mais c'est pardon. Pardon, comme ça, que tu es libanda ndeko na nga, moi si tu es wapi. Pardon, ndeko na mobali, pardon, na bonde lio, pardon vraiment. Alors, pesanga, on a zango posa. Collaborer na ngai. Est-ce que vous comprenez nga? Pesanga nzoto na yo, ngana ko pesa yo kimia. Hey, messieurs. Mais c'est pardon vraiment. Il faut qu'on appelle son d'autre dans la pose sur ngai. Yo kangai. Yo kanga si kone bisa yo. Soki oboyi. Kande na simbio boy. Olongoli loboko nanga. Na benga na yo. Yoka. Boke yaka pusana. Na asiko pembe na yo. Est-ce que c'est na simba yo? Omoni sikoyo. Na simba yo boye. Pusana. Yoka. Talangai, pesanga bizu. Film oyo eza pasi. Film oyo bana oyo baza ba orphelin. Mama obenginga. Tala etaleli. Fukama. Donc na bengi ndeko na Jen. Ayete me atindi yo ndo za important, hein? Nina asa nini? Nazo monete azapi. Tala penza yo. Mwana mobola lokola yo boenga mwana mutambo na bengi yo. Na bengi ndeko no mwasi ayete atindi yo. Yepe mwana musala, akomiso be mwana musala, zoba na ye. Moto tumba ye, kemle bisa ye ke moto tumba ye. Onda kwa tata na yo. Onda kwa tata na mama na mabato yebi. Grande sœur nanga azo sa musala kuna asima. Oyingolo banini? Na be grande sœur azo sala musala na sima. Na lobi grande sœur sa musala na sima yaya. Na okio bien te. Yaya na lobi que grande sœur azo sa musala na sima. Répétez le lobby. Olobi nini? Yaya na lobi que grande sœur sa musala zoba. Donc ngai nabengi yo ye yo sikoyo ye pe abengi yo donc yo nabengi ye nabengi moi moso na ibite na interpréter ndenge nini azoloba nini azoloba mamba oloba te kende kuna zoba babola moto tumba bino bazoba pena famille famille babola na famille riche baya komona bakiti ya bien baya kovana ndaka climatiseur bakomi konganzama bakomi kovimba nga na bengi ye ya bengi leki donc ye penda akomi reine akobe kokomande mwana mwasi ye yo wow omoni sikoyo oza vraiment kitoko esali pasi film oyo ete yo ndeko na nga ya mwasi bino bato bozwa bato boza na mbongo bokomisa bana misala batorchon bapatron ebele bana bapatron ebele bazwa bana misala bakomisa bango batorchon na bango bapapier mouchoir na bango bazwa bimaka na bango balingi po baza na mot à dire te afutaka ye aza mutu ya pasi tolanda film oyo na bokebi nyonso merci na bafidedian na nyonso fidèle d'histoire yango yo bozotala to bozotala te melakisi oyo na posa bazemi te
kobosa na teke na posa bazemi te mela kisi wana. Hey, yeko mobola. Mama akufa, papa akufa. Aza mwana musala. Bakomi ko manipuler bango. Ya mobali azobima na ye na volonté na yete. Soki aboya akobwaka ye libanda. Ya mwasi kuna zo maltraité. Mama koto azo maltraité. Tolanda film oyo. Nzambe ya barfele. Na moni Jen azomba na chambre na yo. Aotu ko sa kuna nini? Oyiko lo bani na nyoso wana. Ebite na benga ki abongisa chambre na. Ninango na yo. Ozo sa ba Oza sûr. Na ebio be ngolo bani ndiko ebinga. Donc na benga ke bosse nga musala bite kaza mo musala. Na chambre na yo a nettoyer. Vérité ko bima o. Na koyeba. Tala keba. Sala keba nazali mère te abuzoba na yo na ba discussion na yo. Na ebiso sala keba. Komi tungsate na koyeba. Na koyeba jana koyebisa mama. Na koyebisa mama ba jena yo. Tolanda film oyo. Nzambe ba ofela des titres ya film oyo. Merci na ba fidélian. Merci na ba fidélian na nyoso. Merci na cordon Alex Mbuyamba motema ya mama Yolande Lukebadio. Merci na mama Marianne Matondo. Merci na Ezekias Ilundu. Grande sœur Jen. Poani nozolila. Naza malamu. Et c'est le côté comme tu sa grande sœur. Naza bien. Bolonga kuna. Boya ko lelawa. Yo. Na lingo sur biloko bien, très bien. Très propre. Tana ndenge bozole la bongo. Ba biso le matin za yo na robeta yo. Ofuka boni. Ofuka meli. Yo, ozo skena ble frapper yo. Yo, taboyoka. Facilité. Là le sukwana no oyo. Nazo memelo mususu. Tala bango kuna bilongi na bilongi bazoba bato misère bato pasi yaya zole na bazo leka zole bate bauti ko bimana yaya par force Zambe ya bafela titre film oyo grande sœur. Donc aux appels jeune fille. Donc essayez pendant au souko la pendant ba sous-vêtement ya mwana soyo. Grande sœur. Donc makambo ko c'est la journée John kangam noko. Joy. Pardon. Na lingi soko ke na cuisine. Soko la biasani bongisa ko za propre. Sala no ke tsika na soko la bilamba. Kende. Tolingi te ke mabe komela biso to na place ko kende te. To supporter. Tika kolela nzamba zali nzambe ya ba orphelin. Komi tungisa te. Nzamba ko sala. Kende na cuisine. Kende. Kende Joy. Film oyo eza kitoko. Film oyo eza goût. Ba fidèle na ba fidèle na film comme les même si noni bozaka wana na bandi ko sukula bilamba te zoba babola ba orpheline bazanga tata bazanga mama bandeko na ngai film oyo eza pasi bandeko na ngai film oyo eza choquant film oyo elelisi revient fidèle di marquer ses mères à palais Colobor film oyo na dédié yango epai ya serfi fidèle di merci beaucoup merci na ba fidèliens merci na ba fidèliens Jen
Désolé, maman. Yonde Jen. Pour nous répondre à la place naïe. Maman. Aza occupé azo sokola bilamba ya mwana ya moi ça pesa ki. Aza occupé. Pour na ko répondre na peine. Non 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 maman. Non maman, juste que azo sala musala kuna libanda. Pour na nde sokoli bilamba na ngate. Pe asali makamuna senga ki. Yango nde nazomeka siko kosala po kuna azo sokola bilamba ya mwana mwasi. Mwana mwasi apesa tala bilamba ebele yango azo sokola pe alobi ke soki asilisi wana akobakisa su mususu. Donc sinon non akobeta ye soki atiki yango. Yango moni ngai nazo sala siko oyo pesa ngala sala kwa. Ngana pesa ki yo te. Ngana pesa ki ye na yebisa ki ya sala ngo. Yo sangalo sala cuisine. Non maman. Na bete ko pesa kinga sikoyo na cuisine osali musala nina ngoboye na bino babola bato pasi nina ngoboye bosa noki bosa la misala madame bilamba na ezebele kanga munoko na yo kanga munoko simba munoko simbango kanga munoko ngazoloba yo zoloba ezali na ngoboye to be camarade na yo oh de commis ko boye. Donc nga siko na décidé ya sala ya décidé yo sala nga na bengi ya bengi yo atindi yo tokotala longwana zoba n'importe quoi. Hey. Film oyo eza kitoko ba fidèle film oyo eza goût film oyo na dédié yango epa ya Espoir Ilunga oh nde unanga mobali. Oyebi naza vraiment na esengo ya kozala na yo lokola meilleur ami. Oui. Oyebi eza cool. Oyebi ke nazoboya ke mama bino ya so bana soko gangila ngayo. Oh mama gangila pona nini. Na oyebi vérité oza ma sérieux. Jour wana kataka biso ambiance oui. Oyebi ke aza mama na bino ben mon frère. Mais yo kana biso lo moko. Acte tout ça il peut jouer les actes malamu te. Omoni ke toye to sala fête na ndoko mama eko se prendre biso. Na yeba ki teka ko ya na yeba ka za na voyage. Na yeba ki za na voyage. Vous avez vraiment sérieux. Merci na ba fidèle. Zela. Pesanga mai nini Jiwana merci na peso pe monsieur oui pesa pour la santé na bino baya batalaka oh mon bali moi sona za kitoko aza vraiment kitoko komona o azongenga za kitoko Samson yango ndozo tala sima na ye keba o aza kosimba te ozoloba nalobi aza kosimba te keba okondima te na kosala yo nasi na yebisi yo aza domestique na bino nasi na yebisi yo ki aza kosimba te keba kosimba te keba domestique na yo telemi nalobi keba zelanga batabilinga aza kosimba te ok merci na ba fidèle mutu ta koya awa mutu akoya te mais nazo sa musala mutu akoya te yeko mobola yeko aza loba koloba te yeko mwana musala bakosa na ye nyonso balingi bakomanipule ndenge balingi ndeko na ngai filme oyo eteya yo boza na mbongo boza na bozwi moto asalaka epai na bino bokomisa esclave papa wana azalaka na porte okomisa ye mitendo obanga ata age na ye te po yo futaka ye mbongo filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mobali fidèle d'histoire yango yo
Tietango na komanomela bakisi oyo. Siko bongo soki na komi na zemi. Bongo soki kisi oyo simbi te. Mama oyo eza te oyo elukaki mpo na biso. Olingaki leke na école. Olingaki toujours mama nake na université. Mama oza te, mama okenda okufa. Tala sikoyo nene bakomi komaltraite nga na leki na ngai. Oh Nzambe alola. Nzambe baofele yaka na secours. Nzambe pardon sala eloko moko. Bana basi oyo baza ba orpheline. Bana basi oyo papa akufa, mama akufa. Baza na esika okete. Grande sœur Polika yozo lela. Joy, komi tungisa te. Komi tungisa te leki na ngai moso zozo komi la biso. Tozo nyokwama. Oui, vous avez raison. Yone moto ebisaka ke nazala toujours na kondima. Sikoyo moko ozolela. Sikoyo obezobebisa motema na nga chaque fois nazomona ozolela yaya. Yaya motema na nga ezozoka. Ekoki. Yaya nazonyokwama. Nzambe baofele oza wapi Nzambe? Nzambe baofele Nzambe tonyokwama. Tokomi ba esclave Nzambe. Nzambe baofele balelaka. Mongongo ya baofele. Kolela ya baofelina. Ndeko na ngai ya masi, ndeko na ngai ya mobali toyebi ke yo za na bozwi, yo za ma patron. Osala maison na yo pona konyokolaka ba travailleur. Bapema te, ba respirer te, bazwa repos te. Tolanda film oyo na bokebi nyonso. Ndeko na ngai yo za na bozwi, bozwi na bino bokomisa bato mosusu lokola bato, lokola bango nde baza bato te, lokola bantaba, lokola bangulu pona komanipilaka bango. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali film oyo ete ya yo fidèle histoire yango yo. Tomemeli bino ba film oyo bino bato bobonga, bino bato bozana bozwi, bino bato bosi bokoka, bato bosimbi mboka oyo mboka eza na maboko na bino, bato bosi bakote na babanke, bato bokendaka poto pamba, bato bozana babjika, bato ya mbongo, bato boyebi kotonga. Botala peka babola. Pardon to bonde bino à travers film oyo. Bosunga pardon bandeko na nga basi, bandeko na nga mibali ba patron bana misala o baza kosala ba entreprise na bino. Bana misala o baza kosala na kati ba maison na bino, na ba établissement na bino, baza pe na ba droit, baza pe bato. Pardon, bonyo kolara bango te. Bolanda film oyo. Tala mwana ya mutu ya mbongo yeyo musana eka milangwa. Tala bana ya bato ya mbongo bango musaka kindumba. Bango wana o bazo sala bapanga baomona te. Mais soka zoleka na jeep na nzela amona mwana let ate suki. Amona mwana oyo azotambola tala ba voyou oyo. Amona mwana azoteka biloko na nzela mwana vernis tala ba voyou. Amona mwana azoteka mai tala bato ya pasi, me bana bango moko, bana ya bato ya mbongo vie esi ebeba, mito esi epeta, bayokaka te, conseil bayebi te. Film oyo ete ya bino fidèle d'histoire toza pe tokozala toujours wana. Film oyo na dédié yango epa ya bafidélian na bafidélian na nyonso tu ya Kinshasa ya Lemba, bafidélian na bafidélian ya Ngaba. Film oyo na dédié yango
et pas y a patron surtout ya Kinshasa aux patrons aux na bureau au comme ça va travailler surtout ya basi na yo na tongo moko na midi mosusu soki aboyo longoli na musala avant de faire sa moto fonction il faut bimana ye film oyo était abiso film oyo eza kitoko film oyo eza goût merci na ba fidèles merci na ba fidèles na nyonso tous à la biso olingi okota na les amis de fidèles d'history komela biso na numéro wana 090 74 54 ça ozolala pona nini telema ke na chambre na yo botala mwana ya moto ya mbongo azwi mbongo ya tata azwi mbongo ya mama ake na baboati apandi abuki yaza mwana ya président yaza mwana ya honorable ate abomi yaza mwana ya PDG mwana ya mandataire mwana ya gouverneur ate apandi ate atoboli leta akotuna te po yaza mwana ya biso bana ya babola soki okaki kaka foi o constitution biso bana ya bato tozanga soko salika likambo loi article bimi voilà babimiseli yo baarticle 12 20 14 15 linéa 12 linéa 582 bandeko na ngai filme oyo ete ya bakonzi ya mboka filme oyo ete ya baautorité ete ya bamama ministre bamama député film oyo ete ya bafemme d'affaires bahomme d'affaires PDG botala ndenge nini bino moko na bandako boyebi koedike bana te me bozaka wana mpona koedike bana ya bato na banzela bino moko boyebi kopesa bana éducation ya malamu te bango wana ndenge butu ekomi boye bakoti na bahotel bakoti na bacave bakoti na baboîte de nuit titongo sa nana koloba nana kogangela bango baza bana ya ministre nana kogangela bango baza bana ya baautorité mais biso baoyo tozanga tosaka mwa likambo boye na basusiate batia biso 12 ou 20 na kati ya kasho bonjour mama tolanda filme oyo ozomela toza de après midi maman naza vraiment désolé nayebi kozala na kanda contre ngande na yaki lobi na langwaki ezaka te olangwaki eza ndeke ozoyokisa famille na biso soni mama nayebi naza mokolo toza famille ya bato ya mbongo eseke to réjouir to sepela twana bozwi mama nazawa mama oza nini na mboko na yo to depose yango kuna donga na bengi yo oyelinga biloko ya cuisine awa mama atabunda bana oyo bakizengi bazoba tane bamatotaka bana misala mama ngai yo désolé vraiment madame est-ce que légumes eza na cuisine oui mama légumes ezali yebisa ndeko na yo chen abongisa mosuni na légumes ayela ngai oui merci maman. Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora, baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là-bas reportage, il y a des événements locaux là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to sala couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to sala couverture na yango
contacter Fidé du Mauvais Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino eza exposé ti na cimetière pour na couper ça dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobela business na yo na interprétation ya bafilme nigérien na biso tokolobela yango mpe tokosala musala kitoko oza na besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na bamatériel ba 4K ba 8K ezali mpona kosalela bino baclip professionnel basalela yo spot publicité Fidé du Mauvais Production, nous sommes là pour nous spot publicité, il y a une qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidé du Centre. Na Fidé du Centre, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez couper anglais, vous allez couper portugais, vous allez couper français, lingala, yaka na Fidé du Centre. Na Fidé du Centre, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidé du Mauvais Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Ah, babola bango yo. Yaya fongola nzungu wana. Longole loko wana place wana mama mutema mabe yeyo aye. Nazala nzala. Nalingi na mbola mbelanga oronyo. Mama lobi to sala poisson. Nga na lobi nalingi oronyo. Nalingi yango bokati kati. Bosaleli ngango na soupe. Mama a commandé. Eloko mususu. Na yini mona moso na so yinaye. Façon vraiment so ko énerver nga so comprendre te. None na kanga na étrangler kanga munoko na yo. Nga nalingi boye. Azali nango boye. Nina kuna yo. Nalingi ete sala oya lobi. Leki atomboki. Salango mama lobi musuni. Kanga munoko na yo. Leki alembi. Leki alobi ayini. Mama sengi balamba musuni. Yaye pa sengelo musu. Fromage zapi. Oza fufuti. Lui mama eza fufu. Namonaki ke loso ko umela yango monike na salele yo fufu. Madame yolo baka se soki loso zo me to selo fufu bolinga fufu bateke. On a sali fufu bateke. Wapi biloko nanga. Na ebise ko sela nini? Bazo sala ezo me ate zo ya zela ya. Donc nga sikona zelaka. Bango babandi kolia, nga sikona zelaka. Zela. Mais tout ça biloko awa oui ngana komandaki na lingaki ronyo akata te sauce ça la sauce ngana kola biloko wana te ngana lingina le ronyo siko yo biango madame na yebi kembe kiloko zango ya vanda kuna bela vanda na comprendre. Na comprendre si qu'on peut comme côté là. Madame, désolé. D'accord. Zoa oyo. Désolé messieurs. Désolé madame. Ah, film au moins là tu as commentaire rebelle zaté. Pour bien nous bozomona. Et ça choquant. Et ça douleur. Et ça pas ce film oyo. Orpheline yeyo. Nzambe aba orphelin. Est-ce que Nzambe aba orphelin a kosala? Est-ce que Nzambe aba mungongo aba orphelin? Est-ce que Nzambe akoyela secours ya bana oyo mibale? O baza ko maltraiter bango. O baza ko nyokola bango papa akufa mama akufa. Est-ce que vie ya bana oyo eza en danger? Est-ce que kozala secouru? Yaya akutaka leki na ya mwasi azolila. Yaya kokite. Yaya kuna bakoma kobima na nyonso balingi.
yaya bakoma kosala na rapport sexuel nyonso mobali alingi akosala parce que aza na moto akotela ye te. Ebele ya batravailleur baza na kati ya baentreprise baza bavictime ya filme oyo ya makambo oyo toolakisa bino. Ebele ya bana basi oyo baza na kati ya basosiete bazomona makambo oyo bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali. Filme oyo erapele patron moko pardon patron makambo oyo osalaka bana basi oyo oza kovioler inconsciemment ou consciemment parce que vous avez un pouvoir. Parce que vous avez un chef. Ce que vous avez na faiblesse wana. Ndeko na nga moi si ndeko na nga mobile film o eza passe. Film o boko remarquer que na ko koloba te parce que c'est choquant. Moi si yo ba comme si instrument. Malgré moi mbala zobi manaye mais ba nyokola bango kaka c'est que bona moi mbali wana. Au satisfaire les cas d'autres naïe mais au trouver ça une solution te pour azana mutako lobela yete zambeni nango na sala nini pour ni tozo nyokwa maboye nzambe zamba ba fele oza wapi ndambe kota likambo yo esenge na ça quelque chose d'autres nanga comme utiliser chaque heure chaque moment au moment mbala linga obimananga azobima nanga me makambo ezochanger te nyonso tozosala na kati ya ndako oyo bazopesa biso kaka tort tosala malamu mabe tosala boye mabe tolamba mabe tozongisa boye mabe nzambe ya baorphelin filme oyo esali ngai mpasi ndeko na ngai ya mwasi ozolanda ngai ndeko na ngai ya mobali ozolanda ngai filme oyo elelisi ngai na leli filme oyo elelisi Richard filme oyo elelisi Meve filme oyo elelisi Safia filme oyo elelisi Rovia Fide di Makese mère Palais Kolobor filme oyo elelisi mama Claudia ya Fide di Story filme oyo elelisi le DG il y a imprimerie Fidedi Movi papa Alex Mouyamba motema ya mama Yolande mutu ya mbongo yeyo mwana ya mutu ya mbongo yeyo auti na boîte na uzana besoin na yo yazaka na besoin na ye clé la nga yango yo memela nga saki na nga landanga na chambre donc ya komisi ye donc bilia na ye anyokola ye bazonyokola ye na misala bilamba ere nyonso kolamba ere nyonso akomise pe esclave na mbeto bandeko na nga ya basi pardon tobondeli bino bato bozwa bandeko na nga ya mibali pardon tobondeli bino pardon bana basi oyo boza konyokola bana misala oyo boza kotraite mabe lelo boyebi avenir na bango te boyebi te oyo nzambe ya baorphelin aza kobongisa mpo na bango pardon bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali nayebi ke bozwa nayebi ke bobonga nayebi ke papa na bino aza riche nayebi ke mama na bino aza na bozwi mais pardon mwana musala wana oza ko maltraiter mwana musala aza kopesa misala lokola yende akomi esclave ya 1960 pardon ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali filme oyo ete ya yo pardon bongisa comportement na yo aza mwana musala aza esclave te oui monsieur ngai oyo merci vraiment mama na ngai aza api mama aza likolo je crois que alali bongo bela abimaki na azongi te akendaki boîte oui ouais biloko na nga oui eza na cuisine mais sina kende bongisa na pesa yo na melo awa d'accord donc olobi ke mama zolala oui mama zolala côté pe depuis moi kala mais ça fait maintenant 15 minutes d'accord oui eza clé na voiture donc asa de akolangwa azo bateka pesa ke clé d'accord
na kende kotala biloko na ona bongisa. OK. Bazonyokola ye pas seulement na bitinda mais ye pe lisumu na mobali akomi ko nyokola ye na mbeto. Donc aolia aonyokola. Ole ba pesa solution ye waya. Bandeko na ngai. Film mona tia ba commentaire ezate. Eza choquant. Première partie du film, oh, est déjà choquant. Bongo deuxième, bongo troisième, bongo quatrième. Pour les 4 parties, Kourate à ta partie mon côté. Au lieu de film, oh, abonnez-vous massivement na Fidèle du Mauvais TV. Les seules et l'unique chaîne YouTube du moment, oh, ba Fidélien, na ba Fidélien nyonso, baza Kolanda, Fidèle du Mauvais TV. Quand na YouTube na yo, abonnez-vous na kati ya Fidèle du Mauvais TV. Moi c'est déjà assez à kanisaki. Aloba ke sengeli na sala quelque chose et à kosala nini. Est-ce que à cause la kaka wana? Est-ce que moi si akokima? Et le nini moi si akopenser à sala et aza konyo kwa manande kuna ya mwasi. Mwana mutu ya mbongo yeyo. Basala ke loko te. Bango de basi bakuta, bango de basi babonga, ndeko nanga ya mwasi, ndeko nanga ya mobali pardon, mwana mwasi, yeyo, abomba maki na kati ya mutuka, ya mwana mobali, abomba maki na kati ya coffre, pasi eleki, mama lobaka na ye alobi, bino awa mutu akobi malibanda azate, mwana mobali ayaka moni coffre, on dirait kangama ki bien te, nina ngwe salami. Azi abongi sa ebite ke mwana mwasi deja abimi wana akei mwana mwasi akei wapi aza na famille te mwana mwasi akei wapi ba Fidélien film ekomi kitoko film ekomi goût film ekomi elengi tolanda film oyo titre nango ezali Nzambe ya ba orphelin mungongo ya ba orphelin kolela ya ba orphelin nana zawana Eza Smolly. Oui, bonjour, messieurs. Ninango na yo. Pone le mine za ya mama. Ndona mwasi nazoluka. Est-ce que moni awa? Ndona mwasi? Non. Na moni ete. Abimi? Mais ako kende wapi? Non, na moni ete. Na moni ete na porte pe. Na porte pe abimite. Na moni ete. Mais ako kende wapi yo? Depuis ton amoni était vraiment oui mais là ça c'est quoi awo kene musika te daya madame aboya ke mutabi ma awa c'est ki azaka na kati ndako awa awo kende wapi osala nini na kati lopango peza munene boyi bandako eze ebele peut azaka quelque part mikolo na somo na zoli la lilaka peut azoli la quelque part oui pour mes athées oui c'est ça le moko ya kolia na lia biloko mais alambi te madame pe lobi pe loko te depuis ton etanaki madame penda na éviter soki pour mango ezani na madame akei wapi Joy mama ozo raponte su babengi yo do yo zo bizo pena de mukolo ndako ozo risque pena na beta yo zoba na zobe nga depuis kalozaki wapi zoba oyo kende na libengela nga ndeko na mwasi soki nga te okomi baba mama aza ndako te nazo luka ye depuis kala olobi nini dolingo loba eke ke azwi mpenza audace ya koma na ndako oyo sanki ayebisanga mokolo ndako non mama donc abimi na ndako sanki ainforme nga momosa obomanga bengelanga portier muta porte nakokata mpenza bapapa muta porte wana soki muta fungolaki mwana ngai donc eza mda vrai
ke moi mon samedi comme na kata le pango ça ke ngana yeba ça ke yebisanga mama na oko beta penda tolo na ngai ya koloba eke mwana moso ya ke libanda ayo koluka mibali pe soki azonyawa na kobenga na ete me ona kosala ye na kokange basinga akomona nga tokozwa yawa bonjour madame ndeni loko koze ya kopermete na jene abima na ndako oyo ha nazopoze oke sozotala ye okoma mbai na ye ndeni loko kopermete na jene abima na kata portail oyo napesa bena solution te madame nafongoli porte te mpo na ye namoni ye pe te depuis ntongo ser na ye kuta ye kotuna nga soki namoni ayebi se namoni ye te madame ndimelanga na portail oyo nzambe azoyoka nga natikali komona ye te abimi na portail oyo te nayebi te soki alimwe olingi oloba nini soki alimwe donc portail kombe to nango awa pour ke moto abima na portail oyo omona ye te yebisa ngai longo awa bolonga bino surtout bazoba babola yoyaka wa madame nyonso ndeko na mwasi akozonga yebise naza mposa na mona ye oui madame alongwana longwa mama alobi longwa eloko moko mabe eza na kati ya ndako ezosalama eza nabenga na mwana mobali nabenga ye film eza kitoko babengi héritier ya famille héritier ya famille mokolo bor allo oui salibela boni problème ezali o kwa jen abimi na ndako oyo aza te jen akimi me ake wapi ntango koya na ndako koyeba nazoya sikoyo nazoya wana nazoya sikoyo ake akokende wapi vraiment Fidèle Story na Kinshasa dene koza possible moi moso ya bomanga moi portail bamoni ete na bimi na portail te akobimela wapi esa kosote mire mama ndeni ni yana akomela kati ya ndako sanke ayebisa nga oh nzambe na ngai pardon ko permettre te ke loko moka mabe koma ya na nga zaka eloko moko na tikeli na vie nzambe batela ye oh nzambe na ngai nzambe pardon yawa lola pardon na bondeli yo eloko moko te komela ya na nga ya mwasi film oyo ezagu yaya akendaka wapi yaya aza kote nini ake kosala nini mission na ye eza nini tolanda yango filme oyo ekomi gu awa nde esika filme ekomi elengi mwana mwasi amoni souffrance eleki pasi eleki mwana mwasi azwi décision yaya yeyo aye na restaurant aye osala nini tolanda filme oyo merci na bafidèles bayebanso bozali kosabone massivement na Fidèle du Mauvais TV chaîne YouTube du moment. Merci na les amis de Fidèle Story. Na sungona nini? Bonjour madame. Oui bonjour. Na sungona nini o? Madame bonjour pardon Lolimbisi. Oui yaya. Na sa nini? Est-ce bozo luka moto moko te asunga bino na musala? Na koyi kosala misala madame naza makasi na misala vraiment sunganga pesanga musala pardon madame na ko sokola na ko pangusaka basani ko bongisaka vraiment musala omoni te toza vraiment na bandeko nanga awa bazo sunganga donc naza mena besoin mutu te donc baser nanga baza naza posa mutu te oui na yebi ke bazali mais ngabe na ko sunga oh espace ko chao awezate omoni ndeko nanga musala mosi yeyo donc yaka tambala sima pardon ata soki bana nga bazate na kobenga yo prochainement oyoki bosa noki mama epesa client ma client za posa mai mama
Mama olobi ke na zonga lobi. Est-ce na kole ka lobi na le kaso peut-être. Na lobi lobi te o. Na lobi na fait du mois. Soki moi na ngamoko ake voyage à voyager. Moi na nga zande ko na nga mwasi aza. Na ko tia wapi ndeko mwasi. Na ko tia wapi. Là c'est ko tia ezate. Problème ezate madame. Kende. Okene malamu. Est-ce que pesi mai pa client wana? Est-ce que pesi client wana musukuna mai? Mwa mbali wana pesi ndo na biso ya mwasi yeyo. Ayi ko luka musala. Pasi kuna eleki atiki na enda ko ya climatiseur. Atiki na enda ko ya sprit poko nyoko ma eleki. Azo sala musala ya ndako ba osali sepe musala ya mbeto. Film oyo eza kitoko. Film oyo eza gu. Film oyo elelisi mama moko na ndako, mama moko aleli, mama moko alobi président fidèle di moto nzambe. Film oyo esali ngai pasi. Ngai pe nazalaka mona musala quelque part na bandal. Makambo mona moso azomona. Yango eza makambo na monaka. Banyokola ngai. Bazwanga esclave. Na koma kosala nyonso tout même kosukola ba douche, ba toilette. Na lamba mabe. Maman, bonjour maman, bonjour moi, moi soy ngolia. Non. On ngo somba nini? Nalingi. On lui échange. Il y a combien? Mais le bate maman nazo servir bato moi si loba. Maman. Nalinga kana na senga yo eloko moko. Nalingi na banda ko assister na sunga kona moi misala. Osa pona nga. Eza restaurant munene te na bandika sikoyo. Na bandika sikoyo na za bandeko nga. Mama problème ezate na sunga kaka te oza batu na yo. Na sunga yo kaka. Pardon vraiment mama sunga nga. Oui madame. Est-ce que yango? Eza problème te. Mais na bandika semaine yango première semaine yango na za mbonga ko futa te. Non madame, na poso futa nga mbonga ebele te. Il suffit que na sala ta mo muke ko kanisela nga. Kanisela ngai pardon maman. Zela na sono na bandeko nanga. Baza na kati kuna na ebisa bango. So ba ko ndima yo. Oyebi que c'est important pour na ngai. Na za sona ndeko nanga mosa za na kati. Ye na za gérante na ngai. Est-ce que aba ko pesa ye musala? Ba fidèle to sambela. Ndeko na biso ya mosa zo ata musala awa. Ma sœur a ebisinga. To bandika sikoyo. Avec l'état soki to mati toko benga yo toko bando foto ata mwa 200,000 mais toko benga yo oya mama problème ezate 200,000 wana dandimi mama merci nandimi 200,000 kaka merci madame business wana on a sikao mais ozozela nini sala te sala kasi madame na banda banda gloire à Dieu ndeko la biso ya mwasi yeyo bazwi na musala